Barack Obama azongaki lisusu lobby na Maison Blanche nsima na mibu mitano na président Joe Biden oyo azalaki vice-président na ye. Obama akambaki milulu ya kokanisa Obamacare, assurance médicale endimamaki mibu 12 États-Unis esakoli elongi komeka mpona mbala ya mibale missile hypersonique. Chine na Russie basi bakoma mwa mosika na missile ya lolenge eye. Soda ya kimia moko ya MONUSCO akufi lobi na masasi bayi ONU balobi ebetamaki na bayi Kodeko na Ituri. Poso moko moleki basoda basusu mwambe bakufaki na bokweyisami ya hélicoptère ya MONUSCO bisika ya bitumba kati na FRDC na M23 na Nord Kivu. Koleka bato banei bazokaki lobi na masasi ya bayi polisi na bitumba kati na ngambo mibale ya lingomba UNAFEC ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza na Lubumbashi. Boyokani bozali te mpona bokitani ya Gabriel Kyungu na bokambi UNAFEC.